Et voilà, bienvenue dans l'émission Kindoki Politique. Bonjour, bonsoir, réseau de Pondre na ROJ Libako et Kolonabiso partout dans le monde. Tous wana pour nous servir. Bino, après presque une semaine, il y a absence Nabiso. Tous qui moi santé ningana ki kastoza toujours wana pour nous servir. Bino, merci na appel partout dans le monde. En tout cas, Kindoki Politique ezali eza wana pour nous servir. Bino, lelo to ebike eza bongo le 13 octobre 2021 pour na oetiali bongo basango ya mokona lelo. Ministre Augustin Kibasa Maliba, ministre Apeta Antika Kita Kibongo dans l'Assemblée nationale pour nous répondre na question et tout namaki na ba député pour Azala qui récemment kuna na pour répondre na question avec débat oyo Azala Kibongo adressé contre na o etali bongo registre des appareils mobiles RAM na mukuse akenda ko s'expliquer pe alobaki na mozindo. Asinya suka na nyonso so il faut qu'on retenir quelque chose na plénière yango président ya Assemblée nationale Christophe Mboso alobi que réponse ya suka et ko uta na ngambo ya gouvernement congolais donc yenda ko conclure parce que masolo yango ebanda kinde kuna eza nango arrêté ya ministre ne pour rien selon ndenge président Assemblée nationale Christophe Mboso alobaki et de sous tobi que publication ba résultat d'examen d'état et bandaki déjà na Kinshasa hier Moamba na Chang bazaya qui servi lelo funape lukunga ba zozwa ba résultat na bango donc c'est vraiment prêt pour na batignon so base ba résultat na bango to senga kana ba finaliste que ba se livrer na biloko mabete quoi sepela lolingi olingi kasi yeba ke liberté na yo place ezo suka ya musu ya muninga musu ezo banda donc faut respecter ba bien public ya l'état respecter pe ordre respecter ndenge la police ezo landela sinon te okoya na maboko ya la police pe kozala mabe po na yo ba parents pe ba veiller sur bana pour que Makambo et Salamaki récemment lors il y a examen à souk examen d'état ou état qui aussi la édition ou état qui les cas et bande la maté il faut que ba parents ba veiller penza pour que bana wana o ba otiko aussi ça na baza avenir ya mboka na biso voilà. Na cadre émission Kindoki Politique à l'élo, toza bongo na invité na biso na plateau na lozalanga mokote na zara toujours accompagné na moko ya bayi politique tope moko ya ba confrère moko ya ba scientifique na ebisara bino que naza na monopole à savoir te pour que to réfléchir sur mboka na biso tozara toujours na posa ya bayi kepe ba susu bana mboka oyo balinga mboka Congo lelo toza bongo na papa Robin Kumu moko ya ba cofondateur ya UDPS Tshisekedi na yelongo to sola moi mingi na wetali bongo ba question d'actualité on a tout otanga pe on a énuméré to yebango na kati ya débat na biso ya moko na lelo voilà tika to fongola émission na biso papa Robin Kumumbote na yo mbote bonne santé malam Tolandi Bissonios réponse au monde en boka Augustin Kibasa a écopé sa libosa ba élu du peuple après plusieurs reports d'ailleurs alors comment est-ce que yo zwa kiango to pelo lenkani yo hollandais vraiment l'élo plénière ou eleki na Assemblée nationale. Merci maman journaliste. Exercice la démocratie et salibaka na parlement. Na yango parlement ezali na makoki maye a ko exercer na gestion ya mboka. Parlement ezali régulateur ya gestion ya mboka. Ezako salema ndenge nini député azali na makoki ya contrôle na exécutif c'est-à-dire na gouvernement ako contrôler soit na banquette parlementaire na gouvernement ako exercer yango na ba motion de défiance ako exercer yango na interpellation ako exercer yango na question d'actualité ako exercer yango
question d'actualité avec débat. Il y a un monde, ma coquille, ma pétition, ndenge basalaka na parlement. Na question d'actualité ou question orale avec débat, ezali moko makoki ma parlement asolola na député soko likambo oyo député moko amoni aza kozoka aza komona yango polele te tango asali bakosala babengi de ministre to ADG PDG bonko ya société soit mukambi moko ya service public ya l'État bongo na bongo soko babengi ye akopesa biyano yenge bene na mituna batuni ye mais ministre Kibasa aye koyanola biyano na ndenge batunaki ye. Personnellement à convaincre yo na biyano apesaki. Ako convaincre ngai na tunaki motuna. Aux population yo posa un problème à ram mutunyo sazo azako se plaindre pour na ram yo tango landango yo moko ozaki convaincu to lo lenge kan. Ah oui ndenge ba député ba voter ba pon tango est-ce que bondimi biyano ya ministre bango batu bazali na lotomo ya koyoka yango bandimi bon yo lingana lobani na boya bango baza pour la suppression mais bango baza pour la suppression la personne où appelle ça qui le député l'honorable ou appelle ça qui question avec débat à l'obé qui ont clairement qu'il y a pour que Ramez a la supprimer. Tandis que le président de l'Assemblée nationale a zone ici en au gouvernement. Oui. S'il vous plaît. Oui. Bon. Mon ngai. Hein? Ngai Robert Koum. Na oumeli toute mon action politique depuis 90 na comité national IDPS. Parlement, il y a IDPS. Nous avions eu l'occasion il y a interpeller secrétaire nationaux il y a IDPS na gouvernement Birindwa hein tango azali premier secrétaire c'est-à-dire secrétaire général il y a IDPS on a eu à interpeller ministre secrétaire nationaux petango Mulumba Kati tokoi après 94 Mulumba Kati ba voté président il y a comité national ça exercice ya malamu Pongo secrétaire général na ba secrétaire national na ye nous avions y interpellé ba ministre ba secrétaire national lokola ba kapika hein ba secrétaire national ebele soko tango obengi ministre ye ou secrétaire national ye ou interpellé ye au kobenda conclusion et ça la sentimentalité yo okolakisa par rapport na mi biyanoya otunaki ye oyo ya ayanoli malamu te mais ye député ena apesi conclusion na ye apesi a contredit biyano ya Kibasa te Kibasa alobi polele alobi bato bafinga ki ye balobi c'est un escroc il faut passer un pardon ba député bafinga ki Kibasa za escroc ils allaient moralement ils ont malamu te non rame ils ont na base juridique te base juridique nini décret. Donc si je comprends bien personnellement aux autres soutenir RAM. Mais là, les alliés dans les tombes, maman journaliste. Yo yebike biso awa na Congo, puisque nano est régénéré par recette belete.
je crois tango baboni bakoza ebele tango bakosomba ba appareil ya makasi ebele yo ebike biso toza ko louer satellite ko louer. Est-ce que mboka lokola Congo il faut to louer satellite ba pesa biso mokolo to lingi to louer 5 jours to louer ba pesa biso ba image ya malamu mokolo to jouer même ba match to zokate. Moi je crois même si tu évolues rame ekosomba la biso satellite et bandi na wifi ko oketi na ba satellite. Mais si c'est normal. Nous sommes un grand pays. Il faut tous aller dans ma coquille à cause de la biloko et qu'on peut s'habiller nguya. Et ça sont les qui tournent l'ouaka satellite. Bah wifi à louer. Non. Nous devons avoir courage à quoi affronter bah événement. Et donc opposition ezoloba que ramezonio ko la population eza pona ba pesi argument nini intérêt à union sacrée maman récemment bango balobaki oui rame ezali na base juridique te na yokaki ancien premier ministre moko na ba égarement na ye na Sainte Thérèse na meeting na bango alobi ke ngai na signaki rame eza illégal pour nini ya signaki rame toujours c'est la yena ba chiffre oyo ya promettre alobi semaine prochaine c'est-à-dire semaine oyo akopesa ba élément technique toujours c'est na ba élément technique ba finga ki basa balobi aza escroc puisque eza base juridique te base juridique mozita alobi ya signaki décret est-ce que décret yé qui basa à quoi qu'on décret c'est une base juridique mais si tout ça c'est un fondement juridique nango un décret du premier ministre comme on a yé Mozito moto a signé décret azali a komisika azala parlement mais moi binaye azala kana parlement azwa kambongo mais à côté kana parlement te azala ka sala biloko libanda mais il y a un parlement ko pesa baba chef na poli na azwa kambongo il y a un qui basa moibi mais il y a un bakambongo il y a parlement c'est aussi banque d'éthique politique donc les malembe pour te faire comprendre la population en zone oui donc il y a base légale tout ça par rapport à Yaram pourquoi il y a pourquoi tout le monde report est belé pour que le ministre qui va se présenter dans le Parlement ou ta 48 heures à Sengaki. Il fallait que basa la réunion mon député union sacrée, premier ministre bande commission union sacrée ba vandi ba soli à huis clos et puis ba sali communiquer à si malobi nango ake na Parlement. Que pensez-vous ya batu bazolo ba que union sacrée zolinga et bomba Augustin Kibasa? Te makambo union sacrée za wanate. Ba député bonkolo Kibasa lingari koya. Azalaki na salle du congrès. Le président de l'Assemblée nationale a mon intention na salle alors bisoka yi na salle et kobena mobulu puisque il y avait une tension ya makasi. Pourquoi tension et qui non puisque mon tango likambe salemi tango débat est clôti et qui tisse ba tension. C'est une méthodologie pratique qui a assemblée. Ce qu'on a responsable, aux autres gérer 500 personnes, y compris public, il faut la méthodologie nous mener débat et atterrir normalement sans casse. Et c'est qu'un ça fait. Report, mais finalement, il est arrivé. Si Marobenda va député peut même va solo et puis non, bah député non, bah député ils non sacrés sont libres de se réunir pour étudier banger na bango. Ils sont libres. Est-ce que caucus bah député ils non sacrés sont interdits en dehors de l'Assemblée nationale va se réunir avec un ministre? Est-ce qu'il y a eu une loi pour ça, contre ça? Ça c'est faux fouillant. Débat ezali est-ce que ma réponse qui va s'apaiser et convaincre les bangote
Moi, je demande à ces députés-là, où va finir qui bat ça, Aza escroc, qui est document, Rameza là-bas, juridique, Mozito pas andimi, moyen assistant qui décret. Alors, ça dit ce qu'on assistant qui décrète. Il y a un décret, il y a une base juridique. Non, on veut quoi? Notamment. On dit, et là, on est les alliés. FCC au mérita du silence. Makambo nyonso ezoleka sikoyo baza kozwa régime ya Félix Mabe na opinion puisque makambo ya mabe bango bazalaki kobomba. D'ailleurs, ba qualifiant de escroquerie. Okate makambo ya mabe bango bazalaki kobomba. Po bazalaki kozwa mbongo wana non? Autrement. Est-ce que société wana a PCL pété eza lelo badg wana ils sont là depuis des années, ils bouffent cet argent depuis des années, depuis 2012 tango ba créé yango tango biso to komi tango je crois mon président a sali remise de reprise yina prédécesseur d'ailleurs Joseph, j'étais dans la salle. Hein? Mon la remise de reprise n'a palais de la nation. J'étais dans la salle. 2 jours après, 3 jours après, ADG Oyazalaki, na la société wana, a participé wana. Il a envoyé quelqu'un, Nambongo, je dis bien. Nambongo a payé sa caméra. $100 000. Il y avait une société qui gérait cette situation. Caméra lobby, non. Moi, je ne prends pas cet argent. Oh non, tu as coupé ça. L'ancien directeur de cabinet, $100 000 chaque mois pour y avoir. Oye bimaka na yaye code part d'ailleurs caméra le bidon. Moi je suis pas prêt pour ça. Mbongo wana tolukite et utakawana. C'est dans cette optique là. C'est quoi ba munisika makambo eleki poissa. Force ya régime ya Félix. Régime na biso ezali nini transparence dans la gestion. Mais et bato ya mabe balingi omoni moto ya moyibi alingaka babelela yete ndoki webi ndoki moto babe na quartier bozana ye soko babeleli moto ya bomi moto ezali toyebi na moyibi alingaka teke babelela moyibi. Mais papa, alors, c'est ça la force et la transparence. La gestion, le bima. C'est que mais oui, c'est ça le problème. Na mukuse penza ezali ko ba ko bino bo légaliser kaka o ezala déjà mais ezali ki kokende na ici. Mais si kasi lelo yo etikali que gouvernement et soit décision sur registre des appareils mobiles RAM. Sinon yo mona mboka olingi ba supprimer RAM. Bati karam tope ba diminuer musolo mutango ba na mboka ba mama le kola décret zali hein décret moi je pense il faut le parlement bazwa loi sur enregistrement. Il y a pas pareil mobile. Bah continuer quand on est bazo ça là. Bazo loi. Hein loi, le fait précéder les droits. Ou bango basali, bazo loi. Ba pesi solidité, il y a fonctionnement, il y a pas pareil. Maman, tango le même gouvernement. Bazala il ko enregistrer biso na ba pareil. Na ba sim. Hein? Enregistrement SIM. Nous, biso toi qui koboya.
si tout biso batoyo bazali kolandela biso na baner banini, on ne voulait pas. Mais tout le monde est moto na yango. Et à la fin, bateau ya Sim, il y a Vodacom, il y a... Ils nous ont obligés de nous faire enregistrer. Et c'était pour notre bien. Pour ce qu'on au Bungisi Sim, tant que ça la Sim blanche, on va vous demander votre identité. On peut retrouver le numéro facilement. Le coup la peine à RAM. Aspect juridique et social les alignés. Pour enregistrer pareil. Maman nangai. Et si ka balokotaka ba simi nanzela kaka wana RDC. Awana RDC okokendo sombi simi na poubelle. Ozoleka simi ozo somba ngo mena mboka mususu ata na brazao okosuma simi bisimela te. Okosumba pareil ya bisimela te. Omoni ba pareil. Et comme il va pareil oyo uta ngwanzu ya mabe pirate. Mais il faut tout. Maman, il faut... Oui, c'est ça aussi le problème. Bateau ou bazali na ba pareil $500 par exemple. Oya ba iPhone banini. Mais soko ba ibi ya pareil wana. Oko retrouver nini soko ba enregistrer yote. Ce qu'il y a maintenant. Combien de personnes si bazui babung si ba pareil ba mais c'est d'ailleurs na éviter soko yo ba iba yo appareil après enregistrement yo. Ngana nteme. Ah au moins c'est quoi soko bungisi on retrouver appareil na yo soit moto akenango ba tumbi yango ezangi valeur. Grâce à RAM. Ah oui. C'est une garantie tout doit pas pareil ezala la garantie tie moto soko ibi yo. Congolais souvent na fin fond kuna na epa na kuna na Équateur ko foute $7 pour une année eza pebele hein. Maman soko mutavandi kuna na Équateur asombi appareil à $700 aza moto pampa. Hein? Ba na Équateur boyo ki bina ko koza ba pareil ba $700. Bon soko mutavandi na Mbandaka aza na Bikoro na Tondo aza na appareil à $700 à $300 aza moto pampa. Mais l'État sécurisé appareil na été. Soko baibi yango akosala nini? Bon ebi $700 na mboko bali mwasi. Aboteli yobana. Obioso obala mwasi abotela obana osombi appareil oza moto pamba. Il faut dire aussi que la majorité de la population quinoise congolaise en général baza vraiment na pauvreté moko extrême. Maman pauvreté ezali inhérent na situation oyo tozali nango. Et vous ne pouvez pas dire que les Congolais bazali vulnérables plus que maman oyebi na mbula mosusu. Je crois na 88 tout le monde qui ba Éthiopie ba yakia wano nous avons la muke ba mendiant ba Éthiopie bazala kia ba mendiant si ko Éthiopie a commis ko def sabiso ba avion pour ya musala non et nous devons faire l'effort ndenge nini bino kaka bino ba intellectuel bozolo ba. Nous avons un budget modique, il y a 4 milliards, 10 milliards. Angola a 50 milliards. L'État a soumbé mbongo biebo et bateau. Et qui doit donner cet argent? Et où t'as bateau, on a taxe. Il faut tout foutre la taxe pour que le budget soit monnaie. L'État a mbongo pour appuyer le développement. Ce qu'on peut toujours salater. Ce qu'on peut toujours appuyer. Ce qui est vrai, c'est que les petits commerces, il y a des Libanais, dans les cicatrices, les commerçants, les petits commerces, les Libanais, na victoire, les Nigériens, les pièces de rechange, il faut balongwa. Les Congolais.
D'abord, il y a une question orale avec débat au Monamboka honorable Eliezer Tamboua quoi c'est qui dans l'Assemblée nationale Mikolo Ezali Koya. Il faut un soutenir lié. Ah ok de répondre à ma question to ko bana émission na biso vraiment ngongeke moi mingi vraiment question il y a ba grève au social na ba établissement public mingi conventionné Monamboka le ministre il y a EPST Tony moi ba soit qui mukano kolongo na liste de paye ba enseignants grévistes question à Liboso est-ce que mukano wana eza légal kolongola bato bazali ko grève alors que grève ezali moko ya ba droit ya ba travailleurs et puis les sous comment est-ce que yo moko personnellement ozwa kiango étant que moko ya lingomba IDPS maman au moins biso IDPS gratuité est non négociable. Gratuité, gratuité. Ezali non négociable. Pour la biso, c'est tout ma vétéran. Gratuité et kozunga ka lisusu te. Oh, mon motivation parent. Et s'il y a koufi libela. Gratuité à tout prix. Olinga te, école ezali gratuit, ezali pe. Mon kano ya constitution. Mon beko monene. Moi ekolo molobi ete batanga na biteyolo ya yambo ofele bafuta te soko ezale yamba nini nani soko oboyi gratuité kanga bisaka na yo sala misala na yo ya biyamba na yo tangisaka bana te po na biso IDPS surtout ba vétéran gratuité ezali une affaire de vie ou de mort. Parce que 4 millions d'enfants, bazalaki hors circuit à école, bazongi na école, oyo wana ezali non négociable. Quant aux grèves, la grève, certes, ezali constitutionnel. Et c'est un droit qui à tout travailleur. Mais il y a la manipulation. Et qui décrète la grève? C'est le syndicat. Pendant que le syndicat azali ko négocier l'employeur, yo mosali au sécher mosala au kele mosala te et autorité ko liba eza insubordination ezali refus de travailler. Alors il faut pas kada yo ko s'imposer. Mais oui, il faut pas l'angola yo mosala plus ko ni mosala te. Maman likambo wana, il faut toujours rappeler ça. Ba enseignant ba sala ki awa année passée 12 mois nanda. L'État a foutu à Bambo. Vrai ou faux? Hein? Bava inandako, azusala musalate, badinga nyoso, azusala musalate, bazo foutu à Bambo, mais hier, azo foutu à la terre, bazo foutu à yete, mais, bazo foutu à salaire. 12 mois, 11 mois, azo mis à pendant que, enseignants et syndicats ont négocié d'employeurs, ils ont séché. Au bout de la moussala. Mais je ne sais pas si vous avez na grève dans la Covid. C'est manipulation de l'église catholique. Manipulation pourquoi l'église catholique? Biyamba mususu te kaka bango. Mais bon, il que bango banda kozwa mwa musolo ebele yambo. Nana zali kozwa mwa musolo ebele. Ba école est moins ebele banda. Ba école 10 ya église catholique. Kaka oya limité, oya Gombe, no ya Lingwala. Ba école wapi? Kuna na vene ya masina kuna bazwa ka $700 enseignant moko. On a salukuta. Et ce qu'on t'a ndenge l'état pesi bango. Na frais à fonctionnement. Na école secondaire, pas de motivation, mais bana bazo futa 70 000, 50 000. Mbongo wana l'état zo zoate. Les alliés faut ya fonctionnement. Ce qu'on tali école les a 500 élèves. 50 000. Mbongo za combien? 250 millions non? Hein? 250 millions, c'est plus de 10 000 $ pour les frais de fonctionnement pendant toute l'année. Et ça, ok? Donc, on a raison, ok, na grève. Non! Puisque outil na grève, non? 11 mois, bah, vendi dans Dako. L'État a fait ça, bah, bon. Bah, on s'en bon, non? Pour la biso,
gratuité dans motivation para et qu'on a la négociation c'est quoi la négociation non pendant que baza la négociation bamini enseignant catholique baki grève pour l'année pendant qu'on négocie on est allé grève sauvage le ministre a droit kolongola bango pena musala tango ye cardinal alongola ki banon catholique na enseignement catholique ça va école na bien école à l'état toko ça biso kindo politique ça bango attend une journée de gratuité zong apparemment le pouvoir Fati a qui est en guerre contre l'église catholique hein biso za l'église catholique eza batuté église catholique oyo ezobo ya gratuité kako ya kisasa ba on est ba bundisa gratuité pour 700 amona na ba école wana ba boboto ba oyo ezalia wa nini na shaumba o te shaumba te oyo ezalia wana Sainte-Anne Saint-Joseph wana ba mwana moka zo futa $800 $1000 au moment na école na université mwana zo futa yo futa combien na université 500 000 francs congolais non yo za na université na ifasik 500 000 francs mais moi non yo ki ko tang yo zo tangis azo futa $1000 yo na ina leki malel on les escroqueries non il faut tout appeler la bosimbo non ils ont quelques écoles wana soko longui na ba école wana OK na masina kuna kimieza na non kene na masina ou bien OK na collège ou ezali na mokali école moko ezali bien loti bien bâti ba bâtiment moko ya malamu bana bazo futa na tango wana ya motivation bazo futa baki ko futa $150 soko sali $800 oyo bazo futa wana $1000 na $50 bako futa enseignant moko $800 non et même yetango archidiocèse ambanda ya Kinshasa atiaki ba école danti na ba école ya ba pauvre kuda na ba masina na ba kibalwe kadon ezaki ndemo tango baki okula ba enseignant wana na ba enseignant malwe kakuna na ya mokali baki kuzufuta salaire ndemo bon soko longu yawa OK na ba école catholique eza na ba intérieur bazutangisa ka ndenge moko 50 000 francs congolais par an. Oui. 50 000 francs congolais par an. Bon, ben, enseignant, on a besoin $800. Non. Le contraire, c'est quoi? Le club a commis 350 000 francs congolais. Bazo, c'est pas la mingi. Makambo contre gratuité, ça qui ça ça. Donc bokati Kinshasa pour na bakse ba msusu ba province msusu mwa musolo. Non. Et ça le salaire il qui va négocier. Pour mutabanda ozwa $700 so okitisie na est-ce que $700 loin des ali est normal, est escroquerie. Il faut yo 500 ozwa 700 moi na classe tata na y enseignement pe. Quelle qualité enseignement programme za moko. Tango basali examen d'état bana intérieur bazu ba diplôme de autant bakuya na université ba okota université moni mwana sasa akwai mwana biso to taka ki intérieur non to le bela dossier asuka papa kumo non wale za lokuta gratuité kozonga te wana biso na bango suka question de vie ou de mort parce que ministre na biso wana gardien de la gratuité moi ba akoti kala wana ti 2023 au sakana été moi bati kala wana 2023 pour Azali gardien de la gratuité toti wana libela pe enseignement primaire et secondaire tokoti kala nangoti fin ya mandat toko pesa motote
te comprendre papa Kumu double tout le dossier à Souka double meeting et Salama qui gouverneur a vu la Zaya qui bosse population à Sainte-Thérèse le vendredi la semaine au aussi là et puis la Mouka Dio Martin Foyle puis Adolphe Moussit Bazaya qui paie les bosso à population baronio sur ça qui a bango ba discours gentilien gobilananga mona ya pesa qui moi bilan ya misala o ya sali pe na misala au chef de l'état jo sala isa positif selon ye kasi tant to mona ki bande ko mususu ba ya ki bande ko ya la Mouka ba pesa ki o ya bango pe le lenge kanimbo ko zo tambola malamu ti le meeting wana yo tango mona ki yango analyse na yo rapidement pour que tout si c'est bien. Oui, rapidement analyse wana ezali ngobila a préparé qui moral ya bangwashi balanda le lendemain na meeting ya la Mouka. On a lecture ngai. Oh. Ah oui. Akena o baby sa terrain te. Il a improvisé. Il a improvisé meeting. Paul Akisano, au moins tango yezo azoya. Yohana yaki bukosani. Oh. Ko préparer terrain. Sko Yohana ngobila. Mais oui, azo préparer terrain ndekunaye. Na ebisa ki yowa ngobila fait la campagne ya ndekunaye Muzito bandekunaye Muzito na fayu. Mais ndekunaye zaki contraire. Non, ça on a aspect extérieur. Aspect extérieur ba yo kana ngino bana mai bo biso bangwashi biso tokoya liboso bidombo ya samedi. Bien vous avez habitué donc ba traite donc il peut bokanye de la traite. Ya za moto na biso te. Maza union sacrée. Oh, il y a côté union sacrée. Pépère de maza union sacrée ba bonsus wa kena boyete. Il y a za union sacrée. Soka azali mais azali azo sala campagne mabe. Aza ka sa vision chef de l'état te. Non. Il n'est pas. Pourquoi il y a improvisé qui. Ce qu'on moni bateau, bakendeki na Ngobila. Nous a journalistes. C'est la même population, il y a Grand Bandundu qui avait accompagné Fayoulou. C'est la même population. Et pourquoi il y a Kédé qui a un meeting kaka na Sainte-Thérèse. Pour dire que Kédé na Kitambote. Hein? Le lendemain, tourner, non, tourner, il avait fallu que na Kitambo. Ou bien na batterie à Bamalwe Kakuna. Il avait fallu que na batterie à Vélodrome. Qu'est-ce qui fâche? Discours naïe, to présence naïe na Sainte-Thérèse. Oh. Discours naïe à l'Obanyani. Azamwana Fachi. Azamwana Fachi. Il y a Fachi, Aza papa naïe. Il n'a pas Fati, il Ngobila. Un kabiliste vraiment. Discours wana ayeb saki Kabila te. Ki akuti kalaka mwana ya Kabila po ya seko. Sikaza mwana Kabila. Akomi mwana Fati. Mwana moko lokolo zawa no za batata mibale. Okobenga mama leki mama zalika kabo. Vrai ou faux? Mama leki na mama. N'est-ce pas ça? Donc, politiquement parlant, bino mona on a ndenga mabe discours na topé présence na ina. Il y a un flatteur. Il a pris un discours. Pourquoi le balango tetango président Bossa osala la même chose parce que bango nyonso osala la même chose. Est-ce que biso to ebi bangote? Mboso tete mobutiste Mobuta zokende ko. Bango nyonso walo ba Fachi be biso nyonso toke po na soutenir. Papa wani zali po ya Fachi aza pouvoir. Tango pa Fachi pouvoir ekolongwa na ye bakolanda moto ya koya ka ndenge moko. Basa ba caméléon. Toke la discours ya la Mouka. Non, wana ezali un non événement. Puisque balobi nini? Non au glissement. Mais le président discours Nabango avait balayé, il n'avait plus de discours, puisque la tribune des Nations Unies, le président avait dit n'a qu'organiser des élections dans les délais et les élections transparentes. Vrai ou faux? Olanda qui c'est que les Nations Unies, il a parlé ça. Et puis il dépêche.
biso IDPS tolingi na 2000 ba élection après 2023 to couronner légitimité ya suka, c'est-à-dire to sisi ba élection totali IDPS a au moins 200 députés. Mais plan au fallu à ça que banque c'est bien pété hein, j'espère. Non. Est-ce que vous avez un plan? Ah. Na lobeli yo nombre bateau yo ngobila kenai na bango. C'est le même nombre. Fayou la kina bango, c'est le même nombre. Et en plus Sainte Thérèse et Kondi et tout nyon so la mer. Elok izate. Pour biso IDPS de kosa isu meeting te. Mais 2023 pe surprise pe ko za te. Biso toki kosa isu meeting te. Na ibisa ki yo biso tuza ko préparer sikoyo ba résultat. Omo tango ba population azali ko lengela mapana. Poni ni population aponaka opposition. Soko si et seulement si pouvoir et salaire yé biloko o ya malongate. Wano opposition est du discours. Hein? Mais si soko opposition, soko pouvoir et sali et répondre à la population, discours opposition est athée. Et c'est que nous sommes en train de nous battre pour que en 2022, tout l'indécis parti, tout tiers ma structure, où il faut accompagner le président, tire ma élection, tout ça les congrès, tout ça les conclaves, banaï des pèses, tout comme il la nzela moko, tout qui wana avant. Et aux amis, on peut m'engonga. Ngonga ezate. C'est deux perspectives qu'on a moi, tout côté. Ngonga ezate. Puisque tu as dit que nous allons à la poche de l'élection, nous allons nous organiser pour que ils allent dans le gouvernement. Par résultat palpable. Hein? Bango bako, puisque oyo makambo ya non glissement que vous allez terre puisque biso to linginde to gagner ba élection en dengue ya malama. 2023. To gagner tous à la majorité parlementaire et le président élu Félix réélu le président réélu hein là Denis Kadima. Nani? Denis Kadima. Non, Kadima na Séni, c'est pas notre. Il y a quoi? Il y a aucune élection. Ou bien, biso mongo to la campagne na biso. Et nous aurons l'argument, il y a campagne avec la réussite. Résultat, on peut sa population. Avec un bilan positif. Positif. C'est ce que nous sommes en train de nous battre maintenant. Et ça dit que tant que des Golobaka te. To cité une émission nabiso to débordé carrément tant on abiso par rapport il y a désignation à membre il y a ba membre il y a Seni pe sous président il y a Seni moi controverse pe Sami Maloba ezo bima de part et d'autres Maloba corruption pe bon on a bongo na linga to cité wana po émission ici là déjà technique ezo ko salanga déjà sin to si sawana Maloba nyon ezo bima que ba déclaration il y a ba il y a la corruption pe mon mboka la béchole abimisa ki moko ba audio et sali moi ba controverse ya maloba sur la personne ya Denis Kadima yo étant que mpaka oyebi pe makambo etali ba question ya maponami ozo kanisa nini pour que solution ezoma parce que apparemment tant ezo kende tozo zonga ka esika ma tozo ko umela wana na ligito to tourner page wana. Maintenant, il faut tourner en go puisque biyamba na biso ezo sala soni. Balinko yo kana te. Yango ezo sala soni. Pourquoi bango bazali biyamba? Bazali babenga ka bango ba père d'église. Le père spirituel pour nini? Bazali banganga nzambe. Ndenge ni bazali banganga ya nzambe. C'est que bazali banganga za bolo. Omoni mambi nyonso ya bango. Omoni ntango mupe ou bien imam. Au moins ndenge bango balata katanga osa ala ko sala misa. Bilamba na bango ezala nini? Ya pembe. Ya pembe bilamba ya monene.
po efinika makambo ya mabe oyo eza na nzoto. Mais soko bango moko bakomi bimisa motakala tina ni baza banganga nzambe abisho ya bikuta ko indene prison pona likambo yango po alingi ka lobane bosolo e po aza mais faut lo bosolo nganga nzambe akufaka na makambo na matama te ala ozanga nganga nzambe te nganga nzambe akufaka na makambo na matama te nganga nzambe alobaka bosolo bosembo e bango bazali lokola ba malula te mboka na biso ezali ezana soni papa kumu nini bango banganga nzambe bazokubomba makambo na matama sika ba odi komi kotambola eye abengaki oya orthodoxe ko voter kadima te na bureau na ye omoni ezopesa makambo nyonso bango basalaki komi kobema na libanda bilamba bazolata munene za esita ntina te eza kosala soni et que na mboka na biso nous avions perdu le repère et nous n'avons plus personne à demander le conseil. Conseil nyo okopesa bango etant que pempaka nyonso na sila koloba c'est pour ça na lobby il faut te tourner page balingi kuyoka te et monsieur Silimon de la fin papa nku parce que bango baza mot de la fin na ngai ezali kaka banganga nzambe balata bilamba ya pembe bamela mai ya pio bamilimbisana baoyo bakangami na kadima baoyo bakangami na moto na bango ngana kanisi sika bavanda bazonga no kadima et non moto mususu bazui moto oya catholique baboy oya kadima batiki bazui candidat ya sika bazui moto mususu oyo azalaki na compétition. Moi je crois ekosila ba expert bazali kuna ngana yedi bango. Je suis pas là pour faire campagne à bato mususu mais il y a des experts en dehors kadima en dehors ya moto na bango wana ya catholique na ya miso les trois restent. Merci beaucoup. On peut avancer. Pourquoi s'afficher Kakana Kadim? Et pourquoi il y a cardinal na batonaye bazo ko afficher Kakador? Non. Bon, juste solution non. Kadimate nini te donc battre bango kaka. Puisque biso toyebi nous allons organiser des bonnes élections et des bonnes élections que le Congo n'a jamais organisées pendant notre régime. C'est prêt pour les élections. En tout cas, ceux qui s'y émission que nos politiques ya lelo awa tozaki na papa Robin Nkumuna et tosoli moi mingi ceux qui lingi komela biso pe o pesa makanisi na yo na o etali bongo ba question d'actualité o tosoli awa komela biso numéro est affiché juste na ba écran na bino tokutani prochainement pour toujours na souci à servir bino ndenge tosala bino mosala awa kimela mbota na bino bolongola kobanga pe susu to linga République démocratique du Congo tikete nzambe abinisa biso banso bye.